Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bienvenue sur Télé 24 Live, votre émission Grand Regard. Nazongi susune na expliquer mino malelekaki toye na système asika pona ko côté ya bana mboka côté ya société makamone sozo le kalamboka lelo pona lelo na ozala pe mulai mingi te na koyamba pe so émission nga lelo na kosenga d'abord merci mingi na bato yo ba bengaki na o elekaki mbalelekaki émission elekaki to makasi na zuba remarque na bino na considération mbalasima na ko changer na kozanga pe ko remercier te kaka bato yo ba encourager ngai passer Nabiso Weska Bongo, sans oublier partenaire Nabiso Marc Tabou. Merci à tout Marc Tabou. Donc, nous avons un message. Merci na koko améliorer les sous mingi na mbalasima et atela mbala o sous ezali koya. Na bongo na mulai et zapenate na ko kenesu na régie et pas Gervais muto asimi bilili muto asepe sarabiso na bilili. Alaksanga sous invité Nabiso abalsa caméra na ye na sima. Alexa invité na msunenga zoya akokota kongo to solo la solo oyo to bombeli bino ya pona lelo na solo lelo ko benga na deja bosa le belé ko sa micro na bino na mituna na bino na ba préoccupation na bino to déplacer télé 24 pour epesa bino mituna na biano na bino na ngwana to de kana régie invité na nga deja na zoya azokota akokota et bongo to kovanda to solo la merci je vais to zonga la régie Nakoma koluka pongi na makasi Pona bosana Esikoyo ngala zali Akanisi eleki. Oui, merci Papa Kelani, pasteur Kelani au frère Kelani. Merci Papa Alain. Bon, ce qui n'a lobby que pasteur, l'emso ekolo bana bato na lingala mingi te kotanga ministère oyo nazana yango. Je crois que na lingala mingi bato tango bazali kolanda comment j'enseigne la parole, bakayi ko détecter na ministère nini oyo nzamba bengela ngai par sa grâce. Merci. Merci pasteur Kelani Nengolingi na obenga mais na mesami na obenga na pasteur Joseph Kelani. Et pour si je me suis lelo bato bazoko mi bête mabako mingi ba bengi biso mingi parce que émission za mutami balé d'abord grand regard moni décoration to pesa pe merci mingi na Olivier Bolia pour grâce na yepe nde azako sa be fort belé pour encadrement o ezaso ndenge zali Olanda ki o Ilanda e uta koleka moi likanisini ni pona ba émission na sonde tozo kende. En tout cas émission ezo kende très kitoko. Et surtout émission YouTube le canal de konangai na benga ka papa Olivier Bolia ils allaient qui vraiment qui to côté malamu nazaki vraiment ravi de joie. Je crois que kokoba na kosala ka bongo kozala malamu pona ko éduquer population et surtout yango nzamba pambola bino mingi zaki vraiment malamu. Merci mingi tozo kene na sujet na biso lelo penza za passes de tali makambo ya mangomba nde to bakana na lingana na bosembo po na lobaki to bana mboka bakomi na ma problème belé ya ko comprendre ata likambo ya mboka ata likambo ya bible bakomi kozwa bible pour l'église qui n'a pas de zana maloba dans le poteau ya français puis dans le poteau ya anglais et ça ba difficulté belé ya on a mon muto a mieux placé o ya ko expliquer biso maloba o izana kati ya bible ezali o pasteur Joseph Kelani na ko kene mingi na mbalamo na mituna église ezali nini. Merci na motuna bon yambona pesa eyano nzambe akumama anetolama pesa biso makoki ya kolimbola parce que le nzambe eza pensée ya nzambe donc pour na kolimbola pensée o eza ya yote ezalaka esengeli ozwa permission ko te pa na nzambe. Merci pour sa présence parce que aza ilongo na biso église elingi ko loba tout simplement lisanga ya batu oyo ba nimeli Yesu lo ba bimi na quelque part pour adorer un Dieu. Donc na mokuse ezayangwana pour adorer un être suprême qui est l'éternel. Donc lingomba lisanga ya batu soki da tuna mutuna na parce que batu ba tout est mabako mingi ba église ekomi ba neto bana lingala penza mona bato ya lingala balobi et comme on dirait ba boutique ya ba pasteur soki tokela mutuna na yango wana parce que ekomi ba bien moko privé ya ba pasteur do okoki jamais kosimba église ya mutu pour lelo ba passer ba koma obima ba tuti tolo na ebite sopi ozana makambo wana mais na landa ba prédication na yo bato balobaka so église nzambe te et comme église ya pasteur yemo pasteur oyo dans mon église
toko kolembola biso kolimbola biso mo muke ningi saona dans mon église pour ba bazo tout à moment ba coming place wana. Bon, eza erreur ya prononciation, eza vraiment grand erreur. Église eza mututi. Parce que moi église d'abord et uta na mututi. Bon, mutu oyo abimisa la biso mo ya église d'abord toyeba ke église c'est Jésus-Christ lui-même. Langanisi na Bible tango atunaki ba yekoli na ye na zanani batu bazoloba na zanani bapesa ki ba réponse mingi aux Jean-Baptiste bamusu bazoloba aux Élie bamusu bazoloba l'un des prophètes atuni bongo bino bolobinga na zanani Pierre alobino tu es le Christ alobi sur cette pierre tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont monté, ils ont beré mon église. Tant que nous église nanga. Nalobi, au ça la beauté d'église nanga. Alors il y a un là tout le monde appelle les lots. Le coup nous déclarer l'église naïe. Comment bandimi ba poser là une bénédiction venant de l'Éternel? Parce que l'église a yesouté, oyo aza auteur, oyo atonga qui église peut azali kokoba ko l'un de ces églises. Tant nous ba église naïe. Nzamba ko mona na te. Pe ba ko s'attendre te comme on a la main de Dieu na bombo ina bango parce que mutazo déclarer l'église naïe. Mais tout na yamu balé zali balobi pasteur azali nani pe akoki kozala pasteur parce que ndenge na lobi bato balobi ke l'église ekomi bandako ya bato donc soki oyebi mwa liloba oke kosala neti tolobaka théologie oui oke kosala pe église na yo obengisi pe bato komi pe côté ya bato nani akoki kozala pasteur et puis nani abengami kozala mosali na nzambe. Donc merci pour la question papa Alain journaliste. Ce qui n'a lobby nani akoki kozala pasteur mutu nyonso abengami epai na nkolo na ministère pastoral. Le ministère elingi lobaka na mosala ya kobatela bampate ou na français babengi pasteur. Bon eza classe d'abord eza vocation oyo nzambi abengeli yango mutu yende akoki kozala pasteur et eza exclité mutu akende kosala théologie na yete pour pousser un peu ba connaissance mususu mais première chose d'abord il faut nzambi abenga mutu wana comme pasteur et mutu ngo yemo kokati na ye il faut amiyeba il est appelé pour être pasteur. Papa pour ça na lobi boyebi na ba mangomba na bino parce que tozala na mboka Canada précisément na ville de Toronto oyebi ba lelo yo na ba église a ezo ko panzana pona sukunta ye lelo ba pesi akomi lokola diacre lobi diacre akepe osala ma ndenge tozolo ba oyo théologie na théologie wana lobi pe elukami ka ba problème de ba problème comment osala ma akena mwa ko na ye asali ya ye pe lingomba yo conseil no pesa likambola. Moi je crois que badiacre il faut pas ça la paix musala na bango ataki badiacre. D'abord yango to so limbo la biso na la kati mutuna diacre zana ni pe. Diacre aza ministère, moto ko benga ministère de diaconat mais en réalité bazaba oyo ba pronama ndenge to lobi eza émission eza na ba enseignement oyo esengela ki bato balanda po baye bango na muzindo. Badiacre ba existaka te na lero wana. Donc na moi kozonga mwa mbango ezalaki ndenge nini tango Yesu akei bayekolo batikali na tango batikalaki ekomaki na tango moko boye partage ya ba bien matériel vis-à-vis na ba veuve ba orphelin na tango na église primitive et ba musu ba komaki koyima et c'est ainsi que molimo mosato inspiraki bango ba binoto pona 4 na batu oyo ba ko s'en charger na ko kabolaka biloko etali le matériel na batu et biso to biangami ba apôtre pour na musala na nzambe to tikala na makambo ya koteya et c'est ainsi que mo auto zo benga lelo diagonal et yaki kobima ndeto ko mona ba yeko pona ba Etienne et tout ça le diacre na quatre na église mission na bango d'abord pona ko kamba pe ko sunga tout ce qui est d'abord matériel dans l'église finance bakiti problème ya batu donc social je peux dire là-dessus na grosso modo. Merci, c'est ça que je voulais dire. Merci papa. Lelo tozana yo ba mituna eza ebele ewiti bipai ne to peut s'appeler merci mina Pichumbata salon de coiffure dame na Georges Ntita mobali ya Valérie Mokonzia production to peut se mino mbote belé balobi église eza na base ya ba divorce na kati ya lingomba pona balobi preuve eza d'abord bino moko basala nzambe bozo koka kususu te kotala ba ser l'église
ceux qui le loka comme moi c'est accéléré sur point qui déjà ayo kuna et puis ça balobi ceux qui comme divorce comme aga secrétaire église o maman chorale o nini na yebite so pesa lokwa kana po yope ba église ba lingi yote ba bi vérité pe lekyo mingi na lo ba bosembo po to kokota la mozindo na ba vérité belé eza nini parce que biso de to yale pa na bino ba papa pasteur na ndako bébé nazui soulagement mais pas na bino nde bobomi lisusu bien bien makambo na ndako tokomo bango benga bino po de éviter bosana maman na sima eza nini. Ah, merci pour la question. Moi, je crois que l'église est pour nous mettre na unité, pour nous présenter batu kimia o Yesu ayela kibiso, ezawana te pour nous diviser. Donc, moi, je crois que ce qui va diviser, tout va séparation des salema. Ndenge la question de bosu ezala ki muntu oyo nzamba a établi. Parce que nous avons le dans l'église, ce n'est pas seulement le pasteur qui est établi dans l'église. Il y a d'autres ministères. C'est tellement profond. La carte église, ce n'est pas seulement le pasteur. Et le pasteur n'est pas un chef dans l'église. C'est ça que nous devons comprendre là-dessus. Aza chef T. Aza chef T. Il est un serviteur parmi les serviteurs dans l'église. Beaucoup de signature belé, c'est ça. Avant tout, on a la question à Bisso, parce que Aza chef T. Mais l'élo, la signature de l'église, l'élo, bandimi, la commission au monde de l'église, comme belé, parce que le pasteur Bazozo a nioso. Mais le problème, c'est ça maintenant. Y compris, Nabiso Basali Nanzambe, Nabandimi Alelo. Nazolba bien Bandimi Alelo. Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Sauf que tout le temps, l'écriture, comme on l'a créé à Béré. Tant que Paul Azoté à Bango, même Paul a un miracle. Azoté à Paul Azaké a un succès. Vous voyez que la carte Bible, les seules personnes où il y a Beta Tolo, j'ai reçu la parole, j'ai reçu la parole par la révélation du Seigneur. Yesu Abimelaï. Mais on peut remarquer, même témoignage on les a là qui n'a pas de ça, mais on a vérifier toutefois. On va vérifier l'écriture. Mais les gens vont vérifier. Ce que comme ici, pasteur, comme grand prêtre, souverain sacrificateur. Alors, ceux qui disent que ça, comme c'est un niveau, qu'est-ce qui va se passer? On peut start. Quand on commence start, nous avons on peut sa kimia. Tant aux oloba, olema na yo ezala ya kimia o ezoute pa na nzambe emema kimia emema unité et kokota division parce que le mal est continue kati et c'est ça qui se passe. Tant muntu azobeta tolo, ça c'est mon église. Or que Jésus a déclaré, je bâtirai mon église. Comme il dit entre l'homme de Dieu établi dans l'église en tant que pasteur, n'a pas l'église qui est Jésus. Il a lui mon église, Jésus a lui mon église. Maintenant l'église à qui? Ce que azam muntu a l'église ezaye, voilà, et que ça la ni. Bah divorce. Divorce et kokota. Bah divorce, il y a divorce physique de tout. Moi si non bah passer bah changer basi bah zo changer ga basi. Moi si il y a bah sale kobo te passer à l'obé à sale kobo. Moi et puis tout ça la valeur si il y a bah maman ou bah bota bisoté. Bon comme il faut dénoncer basi na bino na télé bo lobi penza que moi si na boyer pour sale ke kobo. Eza nini. Ah moi je crois que yango na lobeli lelo. Tozo lobela na sepeli mingi na émission je crois grand regard oui, c'est ça c'est ça et ça vraiment malamu mingi batu bala na émission oyo parce que ils ont éduqué population Thomas et loko ils ont sala bongo ndenge kana utiko loba pasteur aza chef ya église était dans l'église l'Éternel a tiapé ba ministère mususu soto tangi na livre ya Éphésiens chapitre 4 to badi na 11e verset ba lobiete tango Yesu amataki il a fait. Il n'a pas donné. Je crois que là, nous devons être très importants. Il n'a pas donné le ministère. Il a fait aux hommes. Vous comprenez? Je crois que docteur, ministère, il y a doctorat, il n'a pas donné le ministère du pasteur, mais il a fait des hommes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Il a fait. Ce verbe fabriquer, ce n'est pas donné. Et aujourd'hui, on donne. Autre personne comme pasteur. Donner et fabriquer, c'est deux choses différentes. Et bien, on va appeler si on va comme pasteur. Et ce sont eux qui font des erreurs. Mais ceux qui a sali le ministère, le ministre, je crois que ça bien. Donc, le divorce, on a vraiment bien été. Quel que soit, moi, si je suis sali mbeba, je crois que garder yango, quand on a ancien, il y a un lobby, le lobby église, le lobby passé comme chef. Biso to comme chef église nanga. Donc, il n'y a plus des anciens en ni à Koloba. Bon, pour ça, les journalistes, question T. Bon, ça va passer à la salle de Mbébana, on va passer à l'église.
yango pe passer bazo sala bango mbeba muto ko fandi ça y est azate parce que les anciens baza sous ordre de la pasteur. Mais parce que na kati pe mamuke parce bo comme na moi lo lendo wana mingi ya ba pasteur po na kinto za ko mona pasteur azako bimaka uluka bandimi baya ko sambela bino bo comme na moi lo lendo ya kana da ya mboka mundele bo sali moi bureau wana et puis na moi bureau wana be ko bozo sala malakata ba bureau wana mama otika na ba makambo bo saki na ngona kisasa bo memi yango wa basi balingi ko sala souté balingi ernioso na église na eloko pe basala na église zo banate basi pe bazo e église wana ba femme seule ba pasteur bozo na église toujours ba divorce zo salama conseil nini bozo pesa ba mama wana po mabala to sauver ba mabala na biso to sauver ba mama na biso ba sœur na biso ba mabala bazo la butumo yo yebi na mboko yo mama imo na bana papa imo na bana oyo ba difficulté wana moi message na opesa ba ndeko bazo landa biso na télé. Bon ngana zolo baka boye biso basali na nzambe nzamba sunga biso mingi koleka to sunga pe ba mama na biso pe bazo lela pe mingi na visel na bana isa facilité surtout na bamboko kana Canada te na poto kala te même na Afrique ko boko la bana tant que une femme isa facilité biso nzamba bengi biso pona to porter maluba na biso te mais to porter maluba ya nzambe. Donc c'est très important to aider ba mama wana et de deux to permettre pe ba ministère mususu to ba grâce mususu bandimi bazana yango to bandeko bazana ngona kata église basale la ba grâce wana et ko sunga batu nyonso ba telema pe mabale zonga batu ba se retrouver et tango biso tozo ko étouffer ba ngolu mususu batu bazana yango eza malamu ti omoni na kata église la musunga na zana ngolu na parti oyo mais na parti mususu eza ngolu na ngate na ko sa comparer na yango te na ko sala bere parce que grâce on est pese melingati et je crois que soto comme na niveau wana to komona ba divorce ko sila to komona mambo ebele ko changer et puis deuxième chose to mitiate ba konzi et puis na part pe ya ba ndimi bino pe bo sali sa pe biso ba sali na nzambe parce que bino ne bozo mema biso na bonheur wana bino ne bozo mema biso na niveau wana c'est vrai et c'est ngeli bo respecter ba sali na nzambe mais ça pe mabete so pe bo aider biso d'une manière et d'une autre. Je crois que na mukuse yango na koikoloba. Merci Sir Napso Vero Kabemba, merci na Mimi Fashion, ba Sir Nabiso, Nana ba chaussure, ba mituna na bino eza toujours koleka et puis tokobosa na te Gilles Galoboko, loboko ya Nzambe le grand café na Katangwanzu, bambota trop sikozali est-ce que maman pasteur akogi côté? Bon. Merci pour la question. Pourquoi pas? Elle paye ko sunga na musala na Nzambe na milia ba maman. Si cela est possible. Non, est-ce que maman pasteur a allé automatiquement pasteur? Ah non, wana isa archifo. À cause de la automatiquement pasteur te papa. Jamais, ce n'est pas la femme nzamba bengaki. A bengi ne mubali. Et là, yango na zolo balelo il y a des choses, ils ont émission, moi je écriture. Non, merci. Je crois que dans kotanga moi verset mo na de Samuel chapitre 6 ba ko kotanga yango na bandako na bango ekoede na de Samuel chapitre 6 bo bana verset 1 pour bien comprendre. Awa David azalaki na mwasi oyo bazo benga kombo ya Mikal. Mikal azalaki une fille ya roi Saoul. Mikal boyebi ke David abala mwana moko ya Saoul, ya roi Saoul. Boyebi abala ki ndengeni. Souvenez-vous de les écritures. Mokolo oyo Goliath a défié ki Israël. Mutu moko te akoki ko battre Goliath. Tango David aye alingaki no koboma atunaki na roi. Oyo koboma musute oyo mupagano oyo. Boko sala yini boko pesa ni. Ba prometaki yeke mutu akoboma mutu to kopesa na kopesa ye fille na ngana mariage. Donc milika wana avec moi si oyo David abalaki les jeunes nous sous tout temps la verser à monter alors milika wana azaki vraiment bien aimé David alingaki mingi tango arche ezonga ki na Jérusalem ezonga ki na Israël David abane ko danser ko bina et milika bana tala na fenêtre so batali yango na chapitre 6 bigo lobini na tango mbang na verset 16 comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre. Et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisant dans son cœur. N'a sauté, n'a sekuna, Bogota, n'a 20. David s'en retourna
Donc, Milka ici David, mais pourquoi il y a roi Mobimba? Oh, les lois salé. Yo pasteur Mobimba. Il y a un les lois pasteur comment ça va babo. Le bandi babina, biso beaucoup. C'est ça. Milka il y a yo pasteur yo roi Mobimba, ozo sauter au terme là na honneur yo nzamba pona. Ozo sauter ko bina. David a dit mais non, je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour Dieu. Bible lobby. Le roi a qui bongo, Nzamba frappa qui Milka jusqu'à ce qu'il a verset 23 na souka. Or Milka fille de Saül ni point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Abota kateba frappa que la stérilité parce que a tel aimé la qui David. Mais bien aimé. Papa le peuple ndimba Hollanda biso. Est-ce que vous pensez David, moi si à David a la frappé na stérilité ti akufaki. Bobi appelle à David, David ba benga kai na Nzambe, Nzamba lobi aller dans la maison d'Isaïe. Car j'ai trouvé parmi ses fils un homme selon mon cœur. Ose qui selon pensée à Nzambe, mutema Nzambe. Ba frapper moi si naie na stérilité. Pourquoi? Parce qu'à tel melika comme bal na zobine la Nzambe. Bon monique, on ne peut pas mélanger l'amour de la maison, l'amour familial entre hommes et femmes et ministère, l'appel de Dieu. Donc là, éco salématé. Ce qui n'a pas pasteur, dans le Bible, ce qui n'a pas pasteur, ma femme n'est pas pasteur. Aza moi si ya pasteur mais oyebi yango bien mangomba Canada na Toronto eza ndengwana ba mama pasteur kutunde bango bazo panza ba église so lelo ba diacre ba église ba diacre na bino ba église ba osala ba église za suite ba mama pasteur makamasi kokota na makambo ba horaire ba ngunde balingi ba kutu ba te ya bato baza na nde bino boza na place ya kote ya bate bango balingi te ba mama pasteur bango kaka wana eza erreur grave. Mais oui, quand même, ça oui, c'est vrai. Et ce Salema, ils sont au Canada, ils sont partout. Et comme un mouvement, mon peuple, mon cobouillé. Mais en réalité, ils sont faux. Maman a connu que ça dans l'église en tant que le là-bas. Il faut respecter parce que c'est une femme d'un serviteur de Dieu. Mais à connu que l'office, à comme un pasteur, à comme un vendre sa serviteur, mon sous-souté. Oh, yo, fandi les loups. Oh, t'es à sous-souté parce que non. Ils ont le droit d'aller. Donc il y a un azolo balelo que eza bien te ce qui m'a kamone komi à l'église eza so église ya Nzambe te et comme sikoyo ndenge ba benga na Kinshasa ba boutique ya muntu oyo azo la moi ba mbongo na ye azo ba ngam na ye donc maman pasteur akosala na église mais aza pasteur te jamais et yango lelo to zomo na pe église comme ebele tango na bimi ye pe alandi le même système oyo ya monikuna en réalité eza bongo te donc maman pasteur akoki kozala pasteur te parce que mobali naza pasteur et yango mpe lelo tozomona ke bandimi ebele bazoya suna basali na Nzambe te baya koloba makambo na bango ndenge tobengaka entre guillemets kirdam bazoya su te. Pourquoi? Parce que pasteur baya kosola na mosali na Nzambe. Je parle pas seulement du pasteur mais nous allons parler dans 5 ministères okozala évangéliste okozala pasteur okozala prophète okozala apôtre okozala docteur bato wana mpe bamosusu lelo ana ministère doctorat pour enseigner, mais c'est qu'apparaît dans le pastorat. Pourquoi? Parce que le pastorat, il y a un peu ça. C'est le mot que tu as qui va tous comme un prophète. Et ça change quand comme un bishop, va tous comme un bishop. Maman côté les opé ça mon bon va changer va combo. So un docteur. On le le mot là, les opé ça mbongo. Ah oui, c'est ça. Et le ngolo ba. Mais il y a mon les sala, les sala. Le bateau changer. Comment on monte ça qui docteur, l'homme va comme docteur, évangéliste, prophète, pasteur. Doit lui en campagne à tout. Là ce sont des erreurs. Ce qui ce n'est pas un problème, mais le ministère principal reste là. Donc moi je crois que Yango Lelo est commis au Sala Bongo. Au comment on a discrétion de l'église et la sous-souté parce que toujours comme ça basse na biso le rôle ba commis pe ba pasteur. Mon toyo ko sala kirda mina yo mimi likamango ke bisa moi sina yo ayebi si camarade na ye camarade wana ayebi si camarade na ye et nous détruisons même dans ma question opportunité ba divorce et so ya pe na biloko na manque de discrétion. Mais besoin de parce que besoin d'abord la commission d'abord des pastorales les athées et na mboka mona lokola la Grand Toronto ba passer boza ebele bozo ko sala bo mokanela ba mandimi so mondimo alongo et para X à que pas Z au kaneli yo poko mo ken ba kote kuna na mona na l'église na ngaite yo comme ça la boy na mona ezali nini place wala baba parce que des autres de côté ebele ba lembi. So moni to comme ba sujet et ko ba penda ba lembi ba zo baté ba kende wapi. Donc moi je crois que ndinga tozoloba je crois le même réponse na kopesa na bandi minions ko bandi konyos ba zolanda biso papa Alain merci pour la question. Na kanisi que yango na zoloba église eza ya Nzambe eza ya mututé
et mokoloka to comme na niveau wana ya ko comprendre grâce au ezana oyo oyo je crois que et comme même biso tete comme na église ko ma yebo tambole wa 50 églises 10 églises bandi mengo pe 5 pourquoi ça n'a raté c'est ça le problème mais le problème yango na zo lobela tant to zo déclarer ça c'est mon église ya yet hein le ko ndako na yo ezanda ko na yo. Non, c'est-à-dire comme attaque de boss en église, mais boss a quand même la commission moko pasteur que les leçons problème ça le Hollande qu'on a mis nos pasteur Coutinho azaki na prison à côté hôpital soutien exact le ko la bande que belé ba pasteur bazo kufa ba yini banza mebe bazo kufa bozaka na des autres églises na église tout ça ba aide ba ni na ndenge nango o so bozaki bo moko tam susu soutien le ko la pasteur na so continuer c'est gaza la maladie nzamba pamole c'est gazali azwa guérison et alinde azapta mususu na place azate. En tout cas, merci pour la question. On a pamboli nzambe, pasteur Arbicho, Coutinho, mbote yango nzamba pambola yo pe une bonne guérison. Je crois que c'est très important. Et là que sala wana et sengela qui d'abord to lingana, ils ont manque d'amour. Et puis et comme il y la concurrence, hein, ngana leki, ngana zana kare ya boui. Et yango ezo sala ndengona, ngana zana nombre batu boui. Je crois que les amalamuté, ceux qui m'ont dit à mon place wana, il y a un autre lobela lelo. Et c'est ngeli contact moko ya malam ezala entre bandimi na ba obazo tambo c'est église. Je crois que mon ndima ko bima bongo te alongo kana église abimi na ya alongo a changer église. Ezana ba cause belé. Là musu likambo ya ko senga na basali na nzambe tambo su prière ayebisa atukwa ngai ndenge na zabu na yiba ke lokwa bato. Ole bo bomba ngo secret na équipe pastorale, nous sommes dans une équipe pastorale, je ne parle pas qu'à pasteur, mais je parle de l'impact, les évangélistes, le ministère de l'Union établi dans l'église. Nous sommes anciens, nous avons gardé un secret, mais nous avons pas passé dans l'église comme un pasteur. Alors, il y a un secret qui est un secret. Le secret est un secret. Nous devons combattre les pasteurs, nous devons saluer nos sous, l'église n'a pas de secret. Alors, nous avons ce sont des erreurs, je crois que ceux qui sont comme bolingo. Pour comprendre la grâce, ils ont battu mon sous, tout ce qui a grâce et fonctionner dans l'église, dans l'ordre, dans l'église, je crois que il faut qu'on ait causalité et causala malamu. Merci mingi na kamska bemba pi bavuma mbibi na obo sanate jilipoya popopoya mituna na bino yango ezako ya nana ba elenge ba mituna na ope tunaki na asiro sozubi ya nayo arma lumantu na kata Suisse na bosana bete mutuna na yango balobi pasteur na ndaku beaucoup bozali na hypocrisie donc c'est-à-dire tendresse na basi ezate moi si so nga simba photo tuna mulimo basi ya ba pasteur bango ba pesinga mituna oyo balobi papa tunela biso mutuna oyo na ndaku tendresse ezali soute basi ba pasteur ba komi ko kende ko luka ba tendresse libanda so yo yebi yango te na mboko esalami ba basi ya ba pasteur oya ba ninga na yo ba benge po ba pesa mituna wana olobina likambu ya tendresse ya kozana mwasi passer à cause de l'olengeni na mwasi na ndako. Merci beaucoup pour Naliloba. Moi je crois que vraiment nazana sebena le motuna na bitena na tindeni motuna ngo sokinde ko mwasi nzamba pambula yo min koleka na motuna za tere kitoko yango tozolobela tozo basi na biso te ba koma be ba pasteur lokola biso même ça yango wana te batali sapé na ba mama comment ba ko fana pe na banda ko et puis tout ça c'est bien. Moi merci na pamboli na pesi mbote na chérie na nga mutema maman Françoise Kelani ya yo yango wana yo ko to bimisi ya yo na mwini po ba passer batanga nzamba pambula yo non. Moi j'aime ma femme, hein, c'est très important. Donc il faut tout l'ingabassi na biso, ça mon limoté, mon limonine. Hein, Bible zolo bana biso, Bible est clair pour la zolo bana même akamba. La Bible il faut mon limolo. Non, mon limolo. Il faut mon limolo. Non, wana ko moi bise il faut mon limolo. Osa mona bana te mo mais ce que moi mon ndima ko talo na bureau kuna tendance les que wana isa bien te d'abord Bible lobi na biso buya. Loba oyo bazana tendance et ça la mwasi et ça la mobali, surtout ba kambi. Bah, on est que tu fais ça, tendresse, balinga, Bible, aimez vos femmes. Hein? Prends soin de ta maison. Moi, si nayo, balana yo. So, Bible dit, so que soit soin na yote, aux dignité, il y a diriger le peuple de Dieu. Aux dignité, la Bible dit, oh, tu n'es pas digne d'être même un disciple. Vous savez, un disciple, c'est qui? À ça, élève, ou à zola l'enseignement et maître. Donc, vous avez un disciple, tu es tant que soit soin dans yote. Tant que vous avez l'écriture des hommes, aimez vos femmes. Hein? Mama ozi motuna na yo ozi motuna na yo oyo tunaki DJ Tito na Mami Kanza
bambota trop tokomi na likambo ya kafu kafu. Oui. Eloko bomi mboka prophétie. Ah maman. Prophétie balobi prophétie et bomi mboka. Prophétie yango tozo tunika mama ndoki. Bana na biso to botsa na ndako bandoki. Kulo. Makamu e bomi mbo balobi papa tuna na yo nyonso kobosa na te. Ba prophète mususu ba utiki ba ye ba sali ba bureau prophétique. Église de mes bureaux prophétiques. Olobini na likambo wana. Et là on a koloba yango. Prophétie eza mabete. Bible lobi na biso to mépriser ba prophétie te. Mais to juger prophétie. Na ba don sur la Bible. Dans mon côté ni langue, ba lobi to juger par la langue, mais ba lobi to juger prophétie. Ça c'est voilà ce qu'on nzambe apesi passe, apesi ningisa na bato balinga prophétie pe to biso nyonso to linga pe prophétie ko yoka pe ba sakola. Juger prophétie. Donc c'est très important. Donc moi je crois que nous devons toujours juger la prophétie et puis tokoko tchako ni manabiso le la prophétie. Bible dit nous marchons par là. Nous ne marchons pas par la vie mais par la foi. Ni tozo tamba te poto mona ou bien yebisa biso na lobi osoma mutuka. Non. Eza mabete mais il faut to juger prophétie. Eza malamuti. Et les lois yangwana batu so bakomi ba prophète à l'état où ba prophétiser yo offrande du prophète. Mais non, comment prophétie n'a ne copie samité, elle y a qui ne peut s'en bambon. Moi je crois que ce n'est pas tellement normal, eza malamuti et tout ça n'a connu ma tout en écriture et to koye ba vraiment na profondeur. On y a été pena pour minute pe comme na suka na mon na régime ba poste social na mamba pour na suki ça to kozana likamu ya offrande na dîme. Offrande de l'église, église so kozana 4 églises dans la semaine chaque jour même bozana bandimika à 30. Quand bandimi yango ba pesa bim offrande chaque jour de lundi ti dimanche offrande kaka bango na badim kaka bango ba pesa ka. C'est que dîme ezanini offrande ezanini. Et puis banani ba bénéfice kana ba dim na banini wana pour le monde de l'église catholique ba école ezali ba ban ezali ba zo pesa to yena moko ba dayambe so to benga ba armée di sali ba kabe so mo bilamba rolata ba zo pesa no mwambonga bino ba mbongo na bino wana bosala kana ngo nini o ba pesa mikono so pe que ça suka poto si ça to collecter mission na biso. Ah moi je crois que pour un problème ba offrande dim ezaka moko na ba offrande na kata ba offrande mais le quand to zana tante ndenge to lobiawa nzamba sunga. Je crois que bon continuer comme ça la Nzambe molimo na nkolo za likolo na bino pour te boza na capacité à comprendre les écritures. Dis-moi pour aujourd'hui na ça contre te bato pesa dim to bato pesa dim te. Mais na lingina lo babui. D'abord dim et pesama ndingi sana bato balia yango ezalaki ni ba oyo babotamaki na tribu ya Juda, ni na tribu ya Benjamin, ni na tribu ya Joseph, ni na tribu ya Ruben. Ezalika na tribu ya Lévi. Pourquoi? Parce que bana ya Lévi bazwaka mabelete. Israël tobengaka Israël bakabola ngona 11 parties. 12e tribu azwaka mabelete. Et chaque tribu ba pesa ki bango ba ville oyo ba Lévite ba ko vanda parce que bazaki ba sacrificateur ba yo ba no sala musala ya Nzambe na kati na temple nuit et jour. Bazaki na héritage te. Bon héritage na bango ezalaki il faut mbongo biloko nyonso e uta et pai ya ba peuple mususu wana loka libote ya Juda et tout ça. Bien aimé, ezalaki pe kaka mbongo te. Ezalaki na banyama dimi, ezalaki na banyama papa na ngane. Mais lelo oyo, nous n'avons plus les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, il y a Moutoubo Yaza, sauf que Jésus a comme souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Même à Botamaki n'a l'évité, selon l'ordre de Melchisedec. Et tous les chrétiens, lelo, selon l'ordre venant de Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs. So batanga en Apocalypse, je crois, dans l'habitude surtout dans mon minute tout en Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 8 mango pour tout ça émission na biso OK, là je suis déjà là. Apocalypse chapitre 1 verset 6, donc 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Christ et Jésus, nous sommes devenus des sacrificateurs. Ce qu'on a dit.
Parce que la dîme était pour les sacrificateurs. Mais maintenant, les chrétiens, les vrais chrétiens, combien de sacrificateurs? Qui va manger la dîme? Et c'est ça le problème. Et les gens qui connaissent la dîme, ils ont combien de belé, ils ont ça la paix, pour aller à Naya, sur la paix dîme. Même si on a dîme, tout on a fait des colis. Tout on a fait des bonnes bazang, et puis des factures dans la église, il faut faire des factures. Je crois que na mokuse ya mwana na ngaki na loba nzamba pambola bino mikolo. Merci mingi me bota pour natamba sima to uzonga susu deuxième partie mingi po bato ateleme mingi makamba dim. Donc to uzanga te ko remercier Gervais na Bilili en tout cas kitoko bolia ba partenaire sur le la marque Tabu to bosante Camps Kabemba émission na monsieur l'équipe bien na bosante Charlène Omba Charlène yoyebi donc ba conseil na yo to yo ki malamu mituna peleki malamu to kutana mbala sima to sololika makambo ya dim ya dim bo préparer ba question na bino botinda boyebi numéro à télé 24 ezo le kawana mbala sima to zo apenda minute belé to solola sur dim na offrande j'avais na bilili to kutani mbala sima passer mbotena susango okena na kolo na pambol penda kolo ndime go yamba invitation nga o le kasusu nzamba pesa mingi le susu na mbala sima to kutana susu. Merci beaucoup nzamba Pavla merci. nakoma koluka pongi na makasi mpona bosana esikoyo ngala Is that you? Is that you? Mais yo, is that you? Na yo bien. What? Na télé 24 live. Yo, osabo. Otema. Mina na yo. Tala. Is that you? Mais na zo baté zani. Mama na ye. Tu vas nous à solo. Oh. Mobimba. Milani. Na comprendre siko. Na télé 24 live. Na comprendre aussi. Oh. Donc yo pendant la télé 24. Mais au changé. Mama na Mobimba. Kito. Na yebisa ibino télé 24. Image. Mobange. Image. Yeba koko. Souka. Qualité. Télé 24. Mais ça y est. Rien à dire. Suivons tous retrouvailles sur télé 24 et live. Ah. Mais yonde. Eh mamelenge. Télé 24. Namana kayote. Boy. Kani motel. Kani oza. Mamelenge milangi. It's a TVT. Télé 24. C'est la vérité. Y'a pas besoin de live. Eh, mon bimba. Maman Langai. Télé 24. Ah, Batika. Bakenare Mbango. Abima. Télé 24. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Restez branchés sur www.tele24live.com.